Voilà, Badmaramawa est à la rendez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Biso ba Saint Thomas, toyaka kaka. Vraiment toyaka. Parce que bisonné. Mouto a ignoré te bisonné. Talaka to vend ici 50 000 journalistes. Pour la idée qu'à manquant. Pour la question pega manquant. Biso ba fouté ba billet, ba zonga ki bayaki. Pour la idée qu'à manquant. Pour la réponse qu'à manquant. Biso ba Saint Thomas toye lisusu. To tikela bino mwata. Pour ma misala banini nyoso toala to tikela bino tabo bene bodondo nanu. Avant tout banana ba bonsoir à tout le monde. Bonsoir à battu surtout ba lingala dembo wemu. Les amis de Valato bonsoir na bino. Et na mona déjà kaju de motikile. Na mona rigen tintu. Donc voilà, na mona tout le monde zama toto. Ba oya nga vraiment ba mbinza. Na mona Ale Manzala mon premier. Na mona sou Ali Toki papa lelo. Na moni Ricien Kita. Babia Bara. Mobali garçon. Donc voilà, bambote bisika bozela moni susu ya dodoli. Na moni ya dodoli, na moni susu Lidjo na Villeneuve Saint-Georges. Donc bana motikile so mbosala suki. Donc toi là va coiffeur na biso vraiment il y a professionnel quoi. Donc ce gars Simbio Lunga, Simbio Mutu. Donc bozala dessus. Donc des moments na boye vraiment bandeko na ngana de Mutu, basala ki ke ngai nazala. Donc voilà. Tout le monde te biga to la conférence de presse c'est faire égaux là. Obobi ke ngam na lobaki ngai de Mutu na lobaki. Bon, ngam na lobaki parce que comme yo Mutu lobaki yo Mutu finga ki ferete na finga ferete. Ngai naza blogueuse. Naza nyo surtout oyo bato lobaka na média. Je le suis. Donc naza journaliste, naza chroniqueuse, donc naza nyonso. Animatrice, nazali partout nazali. Donc voilà, tous les titres professionnels wana oza la gacha média nazali. Donc voilà, je suis parmi eux. Avec ou sans diplôme, je suis. Donc je les suis en fait. Tout la conférence de presse ya faire égaux là. Ferré, papa Hervé, nalela au fort. Oezaka to ningisa po et kamone ka match. Match kuna premier, deuxième, troisième, mais faut to booster bino parce que ton namoni wata na bien. Wata obunda kitoko. Fabrication obunda kitoko bina filet c'est bon depuis tout le monde c'est bon. Ba robino tout wala malgré polémique wala bango c'est bon. Papa Hervé yo kapso temelika yo. Net singai de mona telemelika yo. Papa Hervé biso to yaki na idée wana. Ngamu tunaki na idée wana. Idée wana oba journaliste tout basangana ki wana. Yo zaki place ozaki wana. Na lobaka ke yo za na prison te babacha nga tembe. Ato pesa numéro de clou. Au pesa wana za réponse au pesa pas parole, c'est au pesa ngate. Numéro réponse au pesa pas parole. Pour ngai ba question tout na ki na émission na ba propos na nga au répondant ngate parce que oyebi ke na kosa te. Na loba vérité. Ba numéro de clou wana on répondait pas paroles. Ngai na dessus comme on a conférence de presse na yo et salamina kikuku. Excusez-moi comment mais salamina kikuku. En plus muto yaki na idée wana na ba emplacement wana tout muto wana so nga mi benga journaliste to mi benga professionnel non. Aza professionnel te. Disparition na yo monde entier bando lukao. Au moins les médias congolais, peut-être biso ba congolais to travailler na ignorance. Na éviter pas Hervé, oza na complexe ya ba journaliste akala to oza na complexe mo boye na éviter. Parce que ba tutu bazaki wana na kati sa sali wana. Tout le monde azaki wana, mutaluka kiyo azate. Tout le monde ont profité derrière nos propos. Pe ba propos yango ba sentir que non vraiment za libanda. Allez voilà ce qu'on va comme go sala, ba comme go sala mo net. Tout le monde a rejeté Kyo. Là tu es d'accord avec moi. Tout le monde a rejeté Kyo Papa Hervé. J'ai été rejeté. Parce que zalé kaka bango baliara buka lelo lamba lelo.
bango eza que non le roi Mikolo actualité ça Fali muto apesa ba vie faut ravi to rapidité to lobela mamba Fali pona to tikala mamba faire Fali faire Mikolo za olala za makambuté faire Mikolo za olala za makambuté ba préférer ki ba beta na solo ya Fali concert à Fali balandela ki polémique nanu ya Wenge concert à Wenge 4x4 na nino na concert oh ya Fali. Tout le monde t'a rejeté. Tout le monde t'a rejeté. Mouta beta ki li solo no ka vandi boy a se porter garant a Lukio. Atala ba cachor ba sous-set wana pona roti sala ba photo te na rosala ba capture te pe na roti na ba vidéo te. Mais c'est que moi je te dis nga mutanda luka nga na benga tina Congo na benga tibanganga na Congo. Même ça ra place yozali. Même ça ra place yoza. Tu vois mon analyse on est salama bon vanda parce que quelqu'un me soufflait pendant la nuit. Faire go là-bas on luka ba on je ba luka pa langa. Dembo faire azap. Na lamuka bona mona émission Orligo la l'habité. Oh normalité. Na donc comment le roi dérange maintenant ça musala mais li solo no kaka. Li solo no kaka. Muta encourageant ngai bambo te sika zali. Abina ngabi na molo présentera ngo beta ngo kanya tango ka bon. Tono beto ka lo roi loisina bité makamba fero nga mona ngo clarté. Tala boye bola sala mais dembo mais ozo na actualité na makambo luka suni. On a besoin vérité ni. Beta ngo ka bon so eza lokuta etali epeka sika zali. Mais l'essentiel idée na makambo raisonner ba analyse na surtout wana ilobami nande na beta na lobango bongo apo bimi eto lo moni makambo to loba makambo ngana loba monde est bien parce que na média au travaillera na bisoté au travaillera ba Télé Sud au travaillera na France 24 au travaillera na TV5 Monde au travaillera na pas mal ba journalistes au ba libana au ba hors Congo au ba hors Congo actualité na yo ou tu vas signer production na maison Sony au signer production kuna bilo on peut être comme bien album Dynastie vraiment bravo félicitations et autres comme bien mais ba challenge est até et le bisa monde té mais ba ba soma elle va mutakia sombe atina ndako akia sombe atina ndako mais njembo teka mabongo te njembo fe teka meteka mi bato bazo beta yango santike bato ba beta bazo ko argumenter yango to ndozela yango ou apparaître to boité ou apparaître aux aki na prison boy place la rekota na détail te pour ça na kota na détail comme suma ga mususu mais bato to bazala ki wana mutaluka kio azate mutu moko ta michaki ki journaliste qui titre na ya tant que investigateur na ko découvrir vraie version to vraie histoire ya Ferregola place azala ki ate na bato to bazala ki ana je suis la seule souvent mo tambo sino mo pesa no adresse que boy c'est non madame est telle pour na bomba d'identité madame est telle elle est passée pour se renseigner pour le monsieur nanana je me suis déplacé na kita sur le terrain oyamboka mibeko mboka ba image jamoko zo ba image ba tu boy non ngam na luka bisom to lekala ba TV tondima ba beta biso 12 tondima 12 pour vrai journaliste anima risque bisom to luka prévané net à jour ya match oyo sepela te wana match oyo orli ba organiser na ba Yves Bonga oyo sepela te wana to kena pe sukuna bato wakati kuta bango babeta ki boye babeta ki desa ba obeta ba te ya mama bitumba te ya mama musique to ye pe to luka to confirmer biso to luka to zena besoin ya vérité. Pour l'explication pesi na conférence de presse wana bon pour la ngai
nana convaincante donc convaincant ngati nana convaincu nana convaincu parce que ba point d'interrogation ezebele ba point d'interrogation ezebele so la na nzembo nengo yembi nzembo yembeli yango kombo na lisusu oyembeli camarade na oyembeli Berado Prince des Amunda oyembeli par rapport ya makambo ya mona na prison ba réalité à prison oyembeli nzembo eza nzembo ya remerciement te ndenge to ndozela nde tondozela ki onje mo ya remerciement parce que ozaki na prison obimi boye na boye non oyembelaki Berado Prince des Amunda na mbote esika zali eza histoire ya Berado nde obeti ya histoire na ote poso tola na histoire na yo nga na yebi crime oyo kometaki te to comprendre crime oyo salaki te un simple gifle yango se retrouvaki place aux wana même si batindaki découvrir oh se présentaki te yango sengaki se retrouve place ozalaki wana non toi na poto mutu kuta auti ayiba balukaka ye batindaki bacourrier pe mukolo amona kaka amona nde balandelaka nde bato bakangama bayebi mais na bango na makambo ezobeta eza deux versions de différents na balogique ya makambo po bavoka mpe bazali faut baleka mpe na bemission bameka mpe koéclaircir biso soki neti papa beti mwana ne mbata bake koporter plainte ni courrier liboso soki eye faut tozwa avocat po baargument na biso ya misusu ekende bato bandimango te bamonaka ke o bakoni fois ti oyo suna na uti su wapi yoka bakestion bacommentaire so auti wapi auti wapi te azala na Paris demba wema mwasa mandefu opesi argument na yo olobi ndenge olobi esili ifaki kotikela bajournaliste oyo invitaki otikela ba question otikela ba liberté parce que tout le monde a la question moko tout le monde a la question banda obanga so otuna banda obanga otuna parce que est-ce que c'est vrai ozaki na prison to ndenge ba soupçon bimaki ke osalaki base to kufaki to bela liboma papa venait ba concert mo bo ifako ke beta na Lyon il a un anniversaire ezaki anniversaire ou je ne sais pas ce anniversaire ton mariage na habite image na me kimanga eza ba ni ba 2006 ba 2016 2017 2018 ba 2015 2016 donc ba ne wana avant 2018 ozala concert mo ifako beta ke beta na Lyon na province concert wana beta yo oyate soit déjà au sala accident mais accident wana to tikala omona voiture au sana wa accidenté to tikala pe omona yo na trace morote ya moto au sala accident to tikala omona le monte lelo lisusu même version ngamona talio nanu na talio et non mon abi papa va outi prison Nathalie Nathan habité futur journaliste à France futur diplômé non Louvounou Natie vraiment Louvounou au PC argument sili ote to lobela makambo ya prison mingi te to se focaliser la prison te to lobela makambo ya dynastie Papa Hervé album dynastie o bana kotekama ce que c'est album du siècle et kotekama des années odemba bimaka Papa Hervé no bota marati nano bota marati interprétation ça la ya tabulay nano bota marati
Tableau akomaka banzembo na yo na obotamaka te. Nano obotamaka te. Mais tant ndenge oyembaka odemba on dirait yo zalaka. On dirait eba créer odemba yo zalaka. Dynastie toyoka dynastie toyoka déjà dynastie. Totalaka déjà dynastie. Mais dans la conférence de presse on a parlé de dynastie. Ba question est belée. Ezaki wana ba opposant ndenge nini. Parce que on a besoin d'actualité. Il y a actualité que Obimi, album Dynastie et Bimi, yo, au disparaître, allez, au réapparaître. Il faut tout le monde question, oh, et ça non actualité, ou éclaircir biso, après Dynastie, ça viendra après. Dynastie, et ça boulangerie, qui est au côté, boya rafo so mali, pas so maman pas, et aussi là, bosso maman pas, non, batambola, bon moté. Batambola, bon moté. En plus de cela, comment ressent la conférence de presse qui est des Congolais ba blogueuse baza ebele yeba mboka no surtout ba tiaka yo ba sela ko challenge invité bango so mona ki biso bato loba ke o boy biso moi netinga personnellement moi je m'en fous déjà dipiron to sola te po betanga maman la désert o na ro sepa na ro tolérer ngata mukolo moko te. Na tolérer à moi tam ko moko te dipiron na betanga déjà na otikala ko limbisaka te pe na solaka na été. Mais c'est mon vieux na ngama ya 4 base bureau numéro 0 ya passe ya bisengo ya tonga ya pokwa. Mais abetanga 12 abetanga vrai 12 wana mama biso abetanga 12 na kacha na makamba dynastie. So moni ka biso to yate parce que biso to ba kadia pemba to peut-être makambo na nini mais benga ba chaîne mususu ba lobela ko pervé o benga ba transport ba 50 €. Donc et dans le roi que ba tuna question o ba lingo tuna question te ba tuna te ba sala beauté sur conférence de presse on a qui anime il y a ghetto pas pervé fais-toi grand. So limito le bien ndinga biso to booster yo. To booster yo. Nous on est là pour te booster. Image libanga ou pas, nous on est là pour parler de toi. To lobela yo. To lobela parce que ozawana parce que bengi biso to te. Obenga ngane chinga obenga ngate ngana oloba. So la moni ke logo fona lobela ngona oloba yango. Munoweza yanga. Mayele za ngai pona loba te bokati mutuna nga tenge ngai mutuna ngeza boy na oloba eza téléphone te boyi bagete eza la kata téléphone non na oloba pourquoi na loba te pona nini to loba te pona nini to lobela dynastie bon to lobela dynastie manager à dynastie azali nana za manager à dynastie o présentant biso fa ko présenter biso que non nde toza boye awa na gauche toza na manager ya dynastie awa na droite toza na modératrice ya conférence de presse to moni watu wana no sotute pour ça sera que non pour yango na loba ke munela beta li solo ya solo makamba lukuta mundela ya raté. Pour déjà on comprendre au moins on déjà que ça charge que ceux qui battent musuba ya kiwana ba comprendre qu'est-ce qui s'est passé mais ba yebi na bango déjà pour ninge za na bazela ko ba question bazela ko kaka pour répondre na baba nini ba na invitation na bango o répondre na ba propos na bango o ko répondre na makambunyo surtout il faut répondre pour ego c'est la tige bato bavandi boye batala bilonga yebisanga journaliste yo lati maneti ba journaliste lati maneti tozaki na moto na kati ya salle donc ezaka esika moko o ezaki congolais journaliste alataka linette na plateau pe linette yango ya vie clarté ya miso te donc au moins la linette ya soleil na plateau o ezaki moteur azotala il faut comprendre yo. Si on a la critique, il faut critiquer peut-être misu na yo, maquillage na yo,
corpulence non njoto na mo faut à critiquer yango ndengo zali façon na roloba il faut vraiment otika ezala libre ndenga sala émission boy na rolata manette jamais na plateau on les a remarqué basalanga remarque à liboso abike ce qu'on ça l'émission tu ne peux pas porter des lunettes oroya te ça l'interview na musicien na mutu yo lati ba manette non ils allaient rater lunettes kange longi tozo yeba te ozui lunettes ba manette bolati bozu ba perika minene bolati boba likona ba sous ba maquillage belé on n'arrivait plus à comprendre qui est qui fait quoi. Papa avait bongisa bureau. To soule o kaka po makambo fozonga bongisa bureau. Ba collaborateur ou bien ba collaborateur faut ba ya la mayele. Collaborer avec tout le monde. Muto a une stratégie peu sûr. Collaborer avec tout le monde. Nous on parle tolo belango pas parce que babenga ki binoté basala kité nous on s'en fout biso ta ba jalousie net singa na jalousie moi je m'en fous jalousie ndebo kara ba balobaka o boy non biso ta bongoté biso to ya vraiment analyse moté ma pembe c'est l'inspiration là na buto la muna tongo c'est l'inspiration marambo ezali bolobe li yango bo paloli esili pour makambo faut changer il faut mettre la biso stade il faut mettre la biso Bercy il faut mettre la biso Zénith il faut mettre la biso ba stade na tout wana ba salle wana minene wana il faut mettre la biso mais conférence de presse il faut zonga conférence de presse faisons parce que ma question est belle. Toro se focaliser la carte rose té. Toro se focaliser na royaume kungate. To focaliser wana te pour banzembo zebele. Pour na kati ya dynastie. Umoni wenge 4x4 sangalaki. Ya wana pega dynastie. Deuxième cours de grand umoni Dream Team, Dream Band, Masangani pour la nini ya dynastie. Victor et les sont Dream Team, Dream Band, Masangani. 2023, banaki ça, bon bête à stade. Donc, la dynastie est au salama. Place liba les koufa qui liba les zongi. Famille Kabwana qui famille zongi. Faire à moi qui ferait. Azongi apparaître. Mais ba journaliste ba sali buzo ba lora ba théâtre ba fingani ba beteli ba mosinzo ba sali ba mabe ba bokali ba mbasu ba bokali ba maladi ali et comme il kamba papa Hervé ba ngwana ba sangani frère Gola nous on a besoin de toi parce que rumba trap non expliquer biso en monter yo kende na biso likolo parce que il faut la mague obi non on a cela qui l'aura bino mi bengi ba journaliste bon OK ba journaliste na boité mais ce qu'on a fait la conférence de presse car uniquement ba blogueuse ba youtubeuse ba youtubeur ba taba live de benga so ba taba live ba taba TikTok au sali conférence de presse mo uniquement autant la sur niveau ya kilelo parce que bon on va autant bon ndenge na biso on autant bon loko na biso pour so autant loko na biso te mais tout le monde a bon na ba TV5 tout le monde a bon na IDF1 tout le monde a bon na chaîne télévision à France tant que tout le monde a bon te ba autant bon loko na biso makas na YouTube makas na ba vie makas na ba vie donc makas na bango bimwa na YouTube ibimi na YouTube wana la oyamba ba légendaire coup na kota no mama te parce que mama so na kota ngo ils a trop banamiki trop banamiki après na muto yo façon no loba ki ke o vient na loba ki petana ton sili saye na niveau na yo ata ba tonga ki muto pa na yo il fallait pas le bamo moi ne fallait pas ebima ozwa ki coaching te coaching ya conférence de presse ozwa ki te
Normalement, parce qu'il faut qu'on soit coaching 2 jours. Ou bien 24 heures à coaching avant conférence. Pour n'être question au soleil aux hommes, question soleil aux hommes, question soleil pour na aux aladans, aux ala vraiment, au répondre à la question nous surtout mais aux joies qui coaching té, ba coacha qui oté, au seleka qui yo la mukio sukoli, au bendi boto bendi be obi ke non ki no attaquer ba non bon oté. Papa a so lingi o bon oté. To lingi o boy, ya mwe to lingi o boy, kolega mutu. Moni mungo ndeko yembela rabiso mutu oyemba tala robeteka David moni ke lokwa na robeta kiango ezana bato bele banda babota matina ne bakomi leo na 2022 batikala omono na place oyemba te bayoka oka na ba TV na ba radio mais fara boye atikala oyoka ote mais siko tala chance opesa ibango mais siko chance opesa bango wana bango ba opesa chance wana te bango ba opesa chance wana te pour de vrai. Pour de vrai. Bango ba profiter. Balobela mutu soka da vivant. Balobela mutu on dit te yena na actualité mikolo balobelio. Mais so dans actualité toi na makambo te. Balobelo te. Tala actualité do tika. Tala actualité do tika. Chilelo. Na ba to bazaki na kamu susu ba ye kaka. Pour comprendre que moi ça m'endef demba wemo azara neboy baye ba changer ba camp baye ba changer ba camp baye ko pour non me faire batikala kana elwana ba beta rama ba elwana mais aba yaki ba comprendre que te makambo ezali bureau baide mayele to pesa vraiment ono surtout tozana ngo oza ke to mona ona musika to pesa mais bongisa bureau il faut légaler na ba chaîne wana tout o pesa ba version na yo ba chaîne na to ba télé site wana ezela yo tala ngande ba lobela papa Hervé tala ngande ba lobela ba zela Misiko, sans suite, au bimi ou apparaître, au yembi, makuno lekite. Non, tout ça la bonté. Tomi tchara ne sika na biso, kilo na sofa to pesa ramu. Non, le basima. Oye, il y en aura moins trop. Pour nous souhaiter tout le monde bon dimanche. Na ba on surtout ba lingara demba wemo. Toi na toujours na même morale. Ma belle, ou même morale vraiment. Faire go la chair de poule. En mot Messi Gozali Dipiron Chumboua. Sans oublier Maître Ango, Junior Ayoka. On est toujours ensemble. Beaucoup tapons, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à ma belle en colo, mon vieux. Jordan Koussa. On est toujours ensemble. Vous continuez toujours pour s'abonner à Flamand HD. Bon, vous allez dessus. Bah, émission à Bino, mais timing de mon boulot. Tant de mon boulot, mais on est là. Bambote. Ba bisous belé. Donc vous s'abonner na TikTok, vous s'abonner na Instagram, vous s'abonner na page ya Facebook, vous s'abonner na Twitter, vous s'abonner vraiment partout où on a Flamand HD, vous s'abonner et ça ba page na biso, et ça ba site na biso, et ça ba chaîne na biso vraiment, vous aimer, vous liker, vous s'abonner et au ça la bien vraiment beau commentaire surtout ba commentaire ndinga za na besoin au tala na mais so chata ma commentaire par rapport à oyoki et ça la bien parce que commentaire on de ça la et ben dans ma eli donc la musara biso et puis ça biso na ba idée parce que ceux qui commentaire et tout le monde a qui a au tala no normal même so tala no kama dimi pour se faire ça mutu na yo mais au landa même mission d'égalité mais so landa mission d'égalité au comprendre que il faut vraiment checker mon commentaire et ça va bien. Bambo te paye les sous. Tout le monde. On est toujours ensemble. Merci beaucoup.